La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous et salut à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Kande Webi Tolobaka. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bande onanga topesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote na bande onyoso bolandaka biso, mbote na bande kotu o bozwaka vraiment tant na bino ya kolanda Xile Botelwa TV. Nasir mikolo utoleka bomona ki tosalaki video moko émission moko elekaki awa pona kolubela makambo penza ya Papa Alain Mabana. Toleka ki liboso na bino tolobela ki maramba Papa Alain Mabana tozui mwa ba appel ebele concernant likambo wana, tozui mwa ba appel ebele ya ba dérangement ya bato o bazana posa bayeba. Eza mukolo nini libala ya Papa Alain, est-ce que libala eza ya solo tote eza boza batu balingi bayeba, nyoso o batu balingaki bayeba. Lelo to liboso na bino poto informer bino vraiment mingi tokozala basé na makambu ya libala ya Papa Alain Mabana. Yango penza mingi tokozala basé sur ça. Alors pona bato bazolobela o te Xile Botelwa TV omoni bino boza batu moko bino botolingaka bino bozala batu moko bolobela vraiment mingi mamba mama na biso belle vie. Mamae ane ya sika solo ya sika na gavke papa na mai matali fertilité masculine grandissement des troisième jambe qui mobali salakate pe ezamu kie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti zongi ba mamae ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke pona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala teint uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension tope obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. Bomoni Papa Alain na minute azali susu na belle vite boti kolobela Papa Alain non. Papa Alain aleki ye moko te na réseaux sociaux pour que aloba na biso ki azali susu na belle vite. Non, c'est faux. Papa Alain ye moko aleki na réseaux sociaux te. Et là comme on alobe la famille libota toyeba eza na bato ebele balingara bato balongwa pembe na belle vie po bango basepela. Na yaki na lobaki en tout cas tolobaki penza ke Papa Alain asali mabe tolobelaki likambo ndenge Papa Alain alengaki voyage à Jérémy Chabani nyonso wana tolobelaki yango awa na Xile Botelwa TV. Mais eloko moko esengeli pe na ba abonné tout ya Xile Botelwa TV to pe na ba famille libota toyeba eza na bato ebele balinga bakabola belle vie na bato ebele balinga belle vie azala ye moko mais esimbaka te. Ceux qui n'ont rappelé bino, le autre mona émission au Gesho à Salina Vincent Toulouse. Et là qu'on y a ma bé au Gesho à lobby. Mais batuba comme le bani une émission wana. Oh Gesho linga senga pardon à si la bon monde bokomi kolinga ozonga.
Or, soto qui est paille, tozongi est paille. Ezake, si la ye moko a se retrouvé que na chaîne na ye eloka malonga eza le soute bactérie ya malonga baza le soute. Nde bomoni ye moko atali si mazongi mutu. Ka nde baloba atala si mazonga mutu. Donc ye moko bandi ko se retrouver bandi ko zong sa mémoire sima que na chaîne na ye bata malonga baza le soute bato pe bako pesa makambo. Veut dire asali makambo pesi makambo ba li soute. Bali soute yango bomoni ye moko nde akomi koluka kozongisa ba relation na ba comédien ya kala na ba comédien ebele po ba leka lisusu na SB ba ya lisusu ko tourner po na SB penza bato pe ba tourner ka penza o ba pesa ka pena tindika ngwa suma na so tindika lokito pesa ngwa suma ba la lisute wana pena to marché ba moto wana na ba kuko bolanda biso bino moko penza boyebi ke kuna penza musala eza lisuite so ekutu ye moko ndeko na bino Gabriel alekaki na TV ayako lobela likamba babombo wana tomona ki ya Gabriel lobaki ke babombo bazuwa penza kitoko ta lobaki yango boyebi internet nde balinga kolamba makambo en tout cas famille bota to bomela papa le moto to kitsa penza to longola bakoni donc to retirer bakoni to bakisaki na moto to retirer yango po jusque là tozaki kozela audio. Oh mama Teresa lobaki ke ba audio ezali. Oh papa le asola ki na ito zela ki ba audio to zela ki ba audio to zoki ata audio mokote na réseaux sociaux. Na ndenge to yebeli bango, na ndenge to yebeli motema mabe na bango, na ndenge to yebeli bango nde baluka ko kitisa niveau balinga ba kitisa Bellevue Kanzi. Soki ba audio ezalaki oh papa Alain avandisaki Teresa yebisaki Teresa soki ba audio ezalaki tolinga to mona télé selinga abimisa mais tant télé sa bimisi c'est-à-dire ba audio ezati nyonso wana ba olinga nini ba bebisela papa Alain réputation na Bellevue po ba yebi ke papa Alain obala là na signalé bino ke libala ya papa Alain eza le 3 juin papa Alain na maman na biso siko zali en tout cas bolimbisanga andena yo pesa date ya libala na bino bolimbisanga wana penza bolimbisa mama Cécile Bilonda kuku esiko zali mwasi na biso mo boye ya kimia bolimbisanga na ndena yeko pesa date ya libala na bino alors libala ya papa Alain na mama Cécile Bilonda eza le 3 juin donc le 3 juin mama Cécile Bilonda a olongwa Canada a okite donc à partir le 2 le 1er le 2 donc à partir ya mois ya juin déjà ne bandeli mama Cécile Bilonda za déjà na Kisasa pour na ko finaliser libala na bango na papa Alain Mabana. Moi si ya papa Alain akufa depuis 2022 wana ipisa kibino donc papa Alain kokina ko bala pour ezuna ngo petan alors ba famille bota to landate oh papa Alain alobaki so iba yo yebisa biso ke papa Alain atonga ki Bellevue oh papa Alain finga ki bela oh papa Alain bimisa ki ba secret totala ba audio pour jusque là ba audio ezati ti sikolo ba audio ezati ezaka keno balinka babebisa bango bazalaka komona so bamonika muta komokanga mandele tomoni papa le akomokende papa le alobaki pokoto pe boyina papa le poto boyina papa le a give up a abandonné akena kana bango yango nde bango balingi mais jusque là toyoki nanu audio ya papa Alain te toyoki nanu audio ya papa Alain te de l'occasion là c'est que papa Alain alobaki to pe alobaki te ezate po toyoki nanu audio ya papa Alain te toyebi babakuku musana bango ezaka yango wana bango musana bango ezaka koluka ko bebisa koluka ko tia ba pilipili na mungu bango bazaka ko bampuku baliaka bafula baya ba bebisa ba relation en tout cas toyaki to kondana ki papa Alain so bo kitina be mission nanga ona sala ki ezaki avant-hier bo mona ke na kondana ki papa Alain na kondana ki papa Alain pourquoi papa Alain lenga ki voyage à Jérémie akuga pe ko boya pe voyage wana pour à s'occuper na journée à le 29 mais eza nango baza ba comédien comédien zarana libre ko travailler partout et surtout na yebisa rabino Bellevue Kanzi
apekisaka ba comédien te koke ko travailler. Ezake ba comédien de basala ngo na motema mabe, soka ye koto ba meki ko flatter akia bimisi alobi ba mabe kuna. Mais Belle-Vie apekisaka batu te ko jouer. So bomoni ke lelo ba Davina bakenda na bango ko jouer te. Davina d'ailleurs a joué pas papa Caleb abimela kuna utomona ka ba joueur. Davina zara mwana V12. Azara mwana V12. Mais tout le monde a joué partout dans Sinar Kazali. So ba benge okende ko jouer. Mais eza ke sika o ba fingra mama na bango ba pesa discipline ke kuna to kende te. Tomona awa Maria Longondo aya awa Maria je te sali là où tu es. Maria ya Maria lobake esika wana o ba fingra mama na ye atabo bengi ye atabo tangisa miel yo tangisa aoyate. Eza ndere monanga muto afinga mama nanga muto azenemi mama nanga directement okome enemi nanga muto afinga mama nanga directement directement zo finga pe nanga do directement muto zo finga mama nanga nga moyena solution ezate c'est ça mais côté wana o Belle-Vie akanga ba comédien o Belle-Vie apekisa ba comédien ko ke ko jouer te ko ke ko jouer en tout cas Belle-Vie apekisaka ba comédien te. Yango bo moni to ebisa ki bino. Même l'émission nanga na lobaki na yeko loba no bi papa Alain. Si réellement mama Thérèse azoloba eza yango te. Bimela biso yaka ko faire arrêter likambo, yaka ko pesa explication claire. Yaka kopesa explication claire ke ngai na lobé na Teresa eloko te ngai na nyataki te ke o Teresa bwewe na lobaki na eloko te na lobaki yaka o expliquer ba fani na yo po eza batebele ba okasaka lokola papa Alain kutu betolongoli batebele ba yini papa Alain banda banungu eyaki banda banungu eyaki batebele ba yini papa Alain. Bino bokasi nde papa Alain na papa Serge baleka na Belle-Vie quand ils ont batebele ba sepila. Reza ba comédien belé ba sepila raté. Ba comédien belé ba sepila raté. Ka komona ka Belle-Vie ndenge ba papa nanyo ba papa Serge baleka kuna, komona nde ba papa Alain baleka kuna ba comédien ebelé ba sepila raté. Boyebi combien de comédiens o ba enviara koleke pa Belle-Vie. Même ba mama Teresa ono mona wana motema na bango shwaka bango. Banvi ya rape poste wane pas Belle-Vie. Banvi ya kango. Bango tout banvi ya kako jouer kuna. Na yel sarabino ma Thérèse ti le loi joua pas Belle-Vie te. A comment mona yé moko ke asala erreur. Ba comédien belé o baluka ba baby sa ba comment mona bango moko ke te to sala erreur moko oyo. To koyo ko bongisa ngo te. Bijou la reine ye wana na pesi ya bino exemple. Bijou la reine banda longwa kuna. Et pas ya Belle-Vie. Théâtre ning o Bijou la reine a joua esika kenda. Na si na pesi ya bino exemple wana. Da base belé o banvi ya place wana. Sko to ba mona baninga ba o jouer kuna. Bino bo asir ba olukela baninga na problème te. Si ba bando ya kaka ko créer ka ba problème po na baninga na bazo ba problème po kuna pe baninga ba longwa po ba kokana na bango. Bino mo boyebe pas Belle-Vie théâtre les kaka. Chaque jour, et un jour monte au bazangisa théâtre. Théâtre les kaka chaque jour. Donc, kouneza moussala. Ba travailler ka bazora salaire chaque fin du mois. Pour ba travailler chaque jour. Ils accompagnent. Ils accompagnent. Si ko bato bongo bazane sengote. Bazane sengote. Tu comprends papa Alain, peut-être abandon luka pembongo na ya kangsambonga dot, habité na kendeka na Jérémie, ba futanga pona kangsambonga dot, malgré ça. Tu comprendre, papa, les familles bota, bolongo na distraction. Famille bota, bolongo na distraction. Et on a pas jumeau présent na TikTok, fille wana, akoma famille, akoma fa Belle-Vie ou rien. Ana photo na yemoka tia ya Belle-Vie azana suki ya maboko boye alati robe moko ya orange pa juana mutuana zaka famille bota te mutuana linga Belle-Vie te azana toujours pona luka ko baby sa réputation alinga Belle-Vie te ngalo baka lelo ba comédien tout ba koma contre Belle-Vie
Ming ba o basala bango pe bolamu. Me ba baluka motema mabe. Tocho mona Irsil Peshanga bande onanga vana kota pena mozindo libala papale. Tocho mona Irsil Peshanga na matanga ya maboli. Bomoni Irsil Peshanga. Elamba file biso soto ebi ke elamba file so mekika kotia taboye. File fongwami. Mwali ndodoka mukie ne lamba ya Irsil Peshanga ya fila latagi na matanga. Bomoni ndeba abakwiti baye kolobela yango. Bomoni ndeba bimisi ekotia na ba miniati pona yo lobela. Tout ça eza motema mabe. Eza motema mabe. Motema mabe pourquoi? Parce que bakobande kona biso ba comédien de batiali eloko wana la ba fan. E bande kona biso ba comédien. Nde ba kotisa penje eloko wana. Lelo ba komi Bellevue Akimi sila par rapport à quoi na pantola jean aussi la lataki o Bellevue na nzoto la ta pantola jean te tondeni. Bellevue azalaki jour avait mortuaire si la ya quitté si la yebaki ke te fona ke na moi na obenga bazi na ngato yeto tieto lati si la yaki matanga te ma yaki matalana si la kendaka matanga te. Si la kendara matanga te, me Bellevue kendara matanga. Ale bolo ba Bellevue Akimi pona sila. Non, à un moment donné, totalaka. To lukela bango da ba rando boya bo lukela sila na Bellevue rando o ba ko bongi sarati. Me Bellevue azaki na veye mortuaire bo mona ki Bellevue naturellement belle. Alati robina e bombi nzoto. Soukina, a force, moi ça na force ka me capté. A force ka te toujours belle. Kitoko lo kwa kombo na ye. A force te. Mais comme bomona ki sila aye matanga, alors bolobi te, il faut to créer lango buzz. Matanga ndenga yebwe koma yaka matanga te première fois na ya matanga na moi allez il faut to créer la mo buzz bobandi ko créer ba buzz mère alati makasi mère asalibwe mais matanga moko le kaka abo finga Bellevue na matanga ya Richard pour Bellevue zaki na sécurité Bellevue septième baga yo mukolo yo sala sécurité siko ba o ba sala ki sécurité sila na matanga lobi baba mike baba bébé Baba bébé, à un moment donné, botika pe Bellevue en kimia. Aza mutumo fazaka na réflexion et belé pour ba film o akomaka. Eza ya masekite. Bo total skinny. Total skinny ndenge zoleka. Ce total skinny oketa la pe kona na Candice, eza ni chati maso chati maboy. Bo tala ndenge zoleka. Da amutumo fu botikela ka epe na temps. Botsaka ya lesbo atanga kaba atala kaba aza na mutu ya ko réfléchir baya ebele kutu bakenda lelo ta papa la lobi akende ekitisa Bellevue te lelo ta papa le alobi ke akangi bisaka na ye akei ekitisa Bellevue te bomoni Bellevue akomi ko former bomoni batasika bako mokota Bomonde batasika ba okota bategra baba fruit ya Bellevue. Banikita baba fruit ya Bellevue. Bomona batunde baso batasike bele. Dans le lot papa la obia kei et sala elongola Bellevue o ya zati. Et ko komisa pete ke o papa lendenga kei Bellevue zo e basuku ko ba ti traité non. Siko mingi boti ko diembela na komba papa len, boti ko diembela na sima papa len. Ezad mama Thérèse ande mutu aye na réseau soso po ya olukela papa le makambo po ebi ke ndenge papa la zaki na bango na Dubai alors soka ya lobi ke nga papa la ebi singa makambo nga papa la lobi bo mutu yo soko nzima pourquoi parce que bazalaki ensemble ayebi ke so na ye na réseau sociaux na lobi papa la lobi na nga makambo ayebi ke mutu tu ako acceptango Ayebi déjà mututo akondimango pourquoi parce que to utina bango ensemble donc so na ye na lobi makambo po na ye na lobi batu ba ko acceptango non la famille non
nga lobaki na boyi nanga te papa laza na ye mutu ana mai na makila na nzoto ka nzambe nda changer te soki tu sila kutu o belle vie alakisa mamba ya YouTube soki tu sila o belle vie amemi na YouTube na monde ya YouTube belle vie nda lakisa ye mamba YouTube abalukela ye ebongo siko papa le ebongo papa le donc tout le monde peut changer. Quand Nzambe nda changera te, tout le monde peut changer. Mais toi yoka ba audio. Ti si ko mama Thérèse alobaki ke ana ba audio 5 o ako bimisa o enregistra ki papa Alain. Mais ti si ko ba audio wana nanu ebimite. To zela to yoka ba audio wana. Bino bomona ki nani Jérémy Chaban na veye mortuaire bomona ki Jérémy ye moko azo kanga kangelo tina ba video ebimi motema mabe yango ya nini ba comédien bino nyonso ba comédien motema mabe botiela mutu moko bomemisa ye ekulusu na mapeka lokwa Jésus ya nini ngala tele ba video Jérémy azo vimba na ye moko amona kibela eza nini etola muninga ezo tabino mukusa ndenge nini mutu na mutu azo travailler na ndenge nde bino boye koluka na YouTube ndenge pe ye aye koluka na YouTube ye pa azo travailler bino so bo travailler Jérémy kutu faut pe sarabela merci pour zo ba mayele bele kuna o yo moko loba c'est des personnes batambola resika moto so bazo yokana te boyokana kite c'est tout kende na ndenge no ye patika na ndenge ne mais à un moment donné faut pe na place au vandaka même yo mo place au vandaka lobara te merci belle vie mais na publiquement moya kolobango ezate po ani bokotisa kindoki bokotisa rando bokotisa kindoki bokotisa rando. Alors la famille revenant à notre mouton tozonga na likambo ya libala ya papa Alain bande konanga le 3 juin kande tolo bala bio le 3 juin bokoya kokomelanga na ba commentaire soki le 3 juin bomoni libala papa Alain te boya kokomelanga na ba commentaire soki le 3 juin bomoni ma Cécile Bilonda na papa Alain ensemble te boya kokomelanga na ba commentaire batu musu ba komelenga lobie to yebio wano lié déjà mbonga mama Cécile Bilonda yango zo ya mama Cécile Bilonda zoyoka na le na ngata infra na oti na lié ata infrante mais batu balobi kete ole singa mbongo yango na zo ya kokotela yo yango na zo ya koloba mama Cécile Bilonda ngana le eloko no moko te na lelo kono moko te momoni batunde ba oloba pona okotela yo pona oya komatisa yo me poza mutu mo malamu le nanga eloko te po bobandi kokomelanga deja ebele mama Cécile Bilonda ozokotela ye ozokotna koteli ye te mena ye koloba nanga likambu ndenge ezali azana ye mama moko bien azana ye mutu moko bien asolaka na ye bien namoni peke te ye pe na papa Alain esimbi nango papa Alain banda mwasi ni akufa depuis 2022 bande konanga tabino moko 3 ans depuis moi ça koufa depuis 2022 ana bana na ye déjà bakola mama Cécile Bilonda pe ana bana na ye déjà bakola papa Alain ana bana na ye bakola yepe moi si ana bana na ye déjà bakola donc eloko moko ekozanga eza na ngote pe bango mibale balingana na bango eloko moko yozanga eza na ngote na yako ebisa bino soki to bando sala ba analyse poto finga soit papa Alain po biso internet to mesana ka so boyoki bobondi ko ya koloba soki to sala ba analyse po na loba na papa Alain problème exact mais moi si na ye asali ata eloko moko na réseaux sociaux te ata Cécile Bilonda asali ata eloko moko na réseaux sociaux te afingi bata réseaux sociaux te asali na ye eloko te banda to ye ba ye non toyoka te ka ye rando moko na réseaux sociaux o kutu boye basala ki bazongisa ki asala kamote nga na yoka Cécile Bilonda na yoka ye na nzembo JB na yoka Cécile Bilonda na nzembo Kofi na yoka ye na JB entre JB na Kofi boye nande na banda yoka papa la banda ko bwaka ye na Canada na Cécile Bilonda banda ko bwaka ye ti de loto eko mona e eko koma libala alors bato bolingaka papa Alain o na pesi bino matière tenga na pesi bino matière libala eza le 3 juin donc libala ya papa Alain azobala mwasi na ye le 3 juin siko bato boyaka olobaka te babali ye na yebi te tozono bakiti to vanda na lobela no eloko o siko mutu to ayebani na réseaux sociaux
il faut ka ba mobali ndaya ko ba yende ka ki ko bala mobali to soka za mwana mwasi yende ka fo bala abala mobali soka za mwana mobali yende fo bala mwasi na comprendre le ko anate soki comédien abali mwasa uti poto boya ka oloba kaka mwasi mutabali ye siko na kini mbongo ezalaka te to mibali bala na baona mbongo te to mona ki eyenga bali awa eyenga mwasi abali eyenga mwasi dobili mokaso soki mwasi uti poto nde aza na droit ya kobala mobali non aza mwasi azosala na poto me ntango alingi mobali na kisasa mobali nde fo abala eza te ke ye moko moto azwi mbongo apesi mobali keye kobalanga non moto kanisilaka bato mabe ya biso komaka soki komedia abali ne mwasi na kisasa mowa ne ebima nango te mais soki kaka comédien abalaki mwasi na poto oyo kaka ke mwasi abali ye mwasi abali ye mwasi abali bosala yango mpona nini jamais tomona comédien ya mobali na poto mwa mobali moko na poto aye kobala comédien na kisasa bolobake comédien nda bali mobali wana ya poto me bolobaka mwasi o abali preuve aneke Benedict nani kalengai soki kalengai Benedict mona TikTok boy o tozwaka ye tobalisaka ye na pasteur Marcelo Simbarate lelo ka biso moko toye lisusu Benedict kutu abali mobali siko bino eloko nini elakisaka donc mutu wana soki azaka célèbre boye akoki kobala te fo ye moko ka mobali ake kobala ye oye moko afaki kobala mobali donc mobali akoya obale te tomona likamba Karine Mokonzi na Evi awa Karine abali Evi nayebi te bakongole tozaka na mentalité nini biso na oyo ke la Benedict kalengai wana mawa so natalika ngadi mawe mwa mwasio do pasteur odon wana yete mtaki ko bala ye moko azimbo ye moko azimbo ngakebele na ndenge TikTok ekoma bokoma koluka batu bandeko ya lukuta omona mutu moko pena sali audio bandiko loba ayepe yoka yepa ye ko tana live bolande leki na ye mais en réalité lukuta Benedict ona tomoni basali coutumier me bande kwa lukuta babimi na réseaux sociaux po baya lobake mobali kuta pesi mbonga libala te famille pe sutuki ka boye moni mariage ata bino moko mwasi nini o aboya honneur a libala siko enveloppe to mona ki Benedict ya simba ki akepesa na maboko atata na ezani na vi soki mwasa uti kaka poto do ye kaka demta soki mwasa uti poto mobala zana kisasa do mwasi wana kama mtabali mobali wana non Dobili mona basi ya poto nde bazalaka na ba mbongo na ba do mwasi poto zana nyonso do yende ka fo bala mobali zana droit bala mwasi poto te mo botiaka basi poto mabebele na mutu moto lekisaka eza kitoko te papa le na mama sasi bilonda soko bala na mepe babala na pe kala soko bala na mepe babala na kutu kala ezate ke opo papa la banda kozela mwasa ucho kufa azila te mibali ba umela na bango te to mona pe mibali misuba kufela basi inaneka babala na bango to mona mibali misuba kufela pe mwasa kufeli mwasi inaneka abali meto mona batu misubu yoloba papa le ye moko abomisi mwasi na ye abomisa ka mwasi na ye ba susi boye utika ye pa vivre azana ye mutu aza mutu akoma na ye nzambe te soka abomisaka mwasi na ye pona sesi bilonda pourquoi kala wana babala na rate banda 2022 2023 2024 2025 pourquoi kala wana babala na rate mama na biso akufaka mama Mamicho akufaka na ye ta esengelaka abelaka na ye makasi nande sengela kibongo nzamba zwi molimo na ye malgré ça papa la kendaka na tomba mwasi na ye ba video ezalaka bomonaka akenda na mona video monsieur eleka na page na akenda kopangusa ake kobongisa bino bokasi papa la linga mama bana na ete abalaka ye balataka no babala naka penza abala naka letsa ke bag wana la sebino
Abala kaya alataka ano pene kotaka na musapi na ye. Alinga pe mwasi na ye. Toka nisa teka soki likambo za o ba beba o alingi mwasi mususu. Mibali bala na bango mibali tala. Akoza no ato tanga mieli ndeni. Me malama ke luka o tanga mieli ta o tanga ne mai me yo tanga no mieli. Donc c'est ça. Ce qui papa lenga lo baka ndeti se si bilonda papa la banda obwaka e kala donc abanda obwake kala ya bakala. Kala penza ya kala. Menelo so babalani SM soza na ngonzambe nde asala ki shema ngopo na bango mibale. Alors na yaki penza na yako répondre bato botunanga pona libala ya papa Alain libala ngweza ya solo est-ce que libala ngweza bo Ursule yako confirmer biso to au moins yo lo bara vérité yango na yako confirmer bino libala ya papa Alain eza le 3 juin donc papa Alain na maman Cécile Bilonda bazo bala cette fois-ci papa Alain azu molonga ni na ye mwasi na ye bazo bala na alors pona bato botunanga aokende Canada to te wana na yebite mais ce qui est sûr que a okende po Cécile Bilonda avant d'ara déjà na Canada na Canada a umeli na Canada ana mukanda ya sir ana ndaku ya sir ana nyonso ya sir donc tant bazo bala na papa Alain directement papa Alain akokende Canada sko ba obolo baka ake kota ki Mario ake sala be mobile soki babala na mwasi za kana poto dès que mobile longwe kinya ke okenda kwa nani okenda kwa mwasi na ye. Si alukaka musala ba changera peut-être ndako pour akena ville akena pays oyaza na musala te. Donc c'est un peu ça. Alors to se pelata na good news na sangwa malamu ya muninga tolongola tolongola kaka te alobaki asala ki be papa le akoloba mabete ya Belleville. Papa le ofinga Belleville te po bolamu eleki tala. De même Thérèse a emokazu ya oloba ebi ke papa le ofinga na Belleville po bolamu eleki ebele. Donc nde bolamu eleki ebele papa le moye afinga Belleville ezate. Alors merci beaucoup na bato bolingaka biso, merci beaucoup na ba abonné tout ya Ursule Botelwa TV. En tout cas nzamba lola pambola bino bae o bolandaka nga na lingi bino mingi bato bolinga ngai pe na lingi bino mingi wana pesi bambote na nga na Madeleine Akeita siko zali nzamba lola pambola yo Madeleine Akeita de mon cœur bambote na yo esika ozali koto pe Nathalie Princesse Allegria mama langa mama Yvonne nzambe apambola yo Linda bukulu ya ba Linda ya yo yango ba gros bisous, je vous aime beaucoup batutu o bolinga Ursule Botelwa TV nzamba lola apambola bino tokutani ala La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursule Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.